ozonga tozongi viebo ketu agozwa contrat ya poto place atika la pena et alaki prévu biso tu ba artiste to kende mikili na vie tant azui contrat to moni via koti famille na mobimba donc na ba musicien vient mémara 2 personnes do banoko batata mwasi banoko famille baleki ba musicien mutakina za te oteka bijou vieux Léon OK yo kutando teka ni bijou na pavillon 5 abeta ka ngongi kan donc ya zali na choite ba cheka na liste ba vieux pena sukola pena famille mobimba générique équipé yo ndenge beta bandeli tisuka to travailler on a janta na rigini bauti mikili bamemeli biso bakaza moto ya ngwanzu ya ngwanzu sko ki onga mna pesa ko maintenant ngate mna pesa ka tango yo na ba animation no nyonso tu okito matayeba ke surtout nde na pesa na rap mena janta ko mwa ke lobilo na ona ndenga poser 12 ya makasi swanga na BCBG le plus mauvais souvenir le plus mauvais souvenir o swanga yi makasi o bakosela nga makambu ke na fingi chef tutu Kaludi aza na sida ni ya makasi soyo na wenge BCBG. Bon, 12 ya makasi swanga na BCBG. Le plus mauvais souvenir. Le plus mauvais souvenir o swanga yi makasi o bakosela nga makambu ke na fingi chef tutu Kaludi aza na sida. Wenge babumbisa nga wando linganga te. Surtout na département animation. Kaludi aza na petit mo babenga ke Trezege Selemba. Masa wana aza masa mo walandani ka ba musicien na sima. Mais comme on attend mon papa sera habité, il faut que tu aies un musicien au bandano ko bi na danseur. Ce qu'on dit na yaki na lopele wana, ndenge to kangamarana janta. Janta tagi déjà Kaludi bar likolo. Les poissons combien de parties, ça na crime côté o ko ya ko longola susu lopele. On se comprend. OK. Na bango tozo beta na boulevard juste na Maïcha na boulevard. On a déjà très égal à qu'il y ait ça tout Kaludi Petro na tambola kana janta fingi oza na sida. Kaludi pas zuya on va vendre ça on peut na mutema po bon chef wa. Viens les amis te répéter boy bon ça va misela nga banal ba mutabude kota bude aussi là na biso tout lui. Un bon vieux. Mettons à yoka likambo wana vient na pena fan na mutema tala siko ba posilo makambo fingi Kaludi aza na sida. Kaludi soye ayebisi maître baja o akufa baja petu wana akota na ndule te ya nga pena ebelo kote loko parler na Maisha za zeko maître na ye na Maisha po Maisha soko koti na kati nde okoti mais so za libando zaka libanda OK noko yebi ke na koma kana porte baja pena singa yo okokota awa te baluka kende na kila ba masa msuba koti ngana tikali maître baja na sali nini Kaludi pena bi petit yo finga ngai na sida na ko lakisa yo ke ngana chef d'orchestre ya mouvement oyo wenge ndeko nanga na episode nengina suba sur place na lingina na sa kaka sur place na mona ke musala nanga baby makambu nanga awa baby na kena ebisi janta je tala ba lobi nanga ibo pa chef tutu Kaludi janta makam na bino wana etali ngate boke sisa ngokuna esi moko bi ko kende te loko ba bengana na porte zalaka wana kala mingi te mbule banda mama na mbula na te bandi bongo batutu na kata Maisha ngali banda na Maisha nazo pola na lata sko ensemble ba jean nazo mauvais souvenir na tika na BCBG nazo pola to na pola bongo mbule sende tiko kitale papa chéri si wazo ya presa zoya abande tambo na escalade na wana wa kabila ngo chef Seguin presa oya na escalade ne sko ngamo pena tena msika ngabi o boss na bi misu na katikata prince muke na matanga mbula na prince pena yé pena doka klaxonner apesi 50 apesi 100
na moi que via moninga na déplacer tant on a déplacé yebe na pembe na ngakiti Cisco glace Simon Lopele ça va prise problème nini mbule zo beta boyo pour la libanda awa ngabi prise ba boko tsanga ba boko koti so pona nini oyere ta ngabi te prise na yaki avant pona nini ngabi prise ba koseli nga makambu ke na fingi chef Tutu Kaludji azana sida papa chera sili kama me kaka na libanda wana maisha mais comment prise quoi yebi déjà wenge na ndenge tambolaka mbala moko baza benga Kaludji benga sege mais Kaludji mwana oyo na makambu na bino ayeko sala nini est-ce que petit opena ndenga za bango fingo za na sida wani ba makambu na bino abuzo ba papa mbongo ndeti mwana oyo na wakati okeso mwana oyo asali yo nini ba ranking na bino bwana ngona ba ndenga na bino tout ça bilo mo ndenga na petit oyo na vanga ba ranking na bino est-ce que mwana opena ko za kuka fingo na sida nani ayebisa ke mwana oyo afindi yo oza na sida yoga chef Tutu Kaludji o Trezeguet Selemba Koza bibo bengela nga Trezeguet Selemba ya Trezeguet la bimi papa Sherabi yo okoya na orchestre oyo mukolo koya na mutu oyo ayebisa ki oke ye afingi Kaludji aza na sida en plus yo orchestre mukolo nga na obenga yo bima kende alelo pele kota papa malamu grand prêtre Moronzaba wenge papa chéri binadam nakota ko nakoti bilamba ko pola la lete da basambe ba jean preza bino za no bina bongo na ce jour on a lu kambo mon ndenga ya di boma na bilamba ko pola on se comprendre très bien lelo yo ba maître Baja son âme repose en paix OK on se comprend lelo ba chef Tutu Kaludji wenge la biso mauvais souvenir nanga venezaka yango wenge yango mauvais souvenir nanga oh papa chéri yebi yango chef Tutu Kaludji bisika za yebi même Jean ta comprendre lisolo oyo mauvais souvenir nanga venezaka yango na wenge merci s'appelle Simon Lopele en tout cas artiste et musicien oyo asali pena parcours long parcours et les savoirs ne mentent jamais celui qui connaît donc vraiment merci toujours jusqu'au na Angola awa yozala awa na Luanda na biso to meke pe kosola moi moké ça fait beaucoup de polémiques des rumeurs et pas bato balingara Simon Lopele na masolo bato bayeba ko na ba idéologie makama mbunda tango pozongi mboko zongi na kiango mais on mérite peu savoir na lingi te question oyo na ni question oyo ezala accompagner quand même na vidéo na éviter ceux qui zela na réussir na vu que Régine Abisso bazara très fort. Nayina l'axo photo ya mutu moko soko permettre nga. Problème te. OK, merci. Na ndenge ya masolo ya mbonda na mboka oyo. En tout cas, artiste oyo. Apparemment, c'est comme si vous avez une relation ya bien. Nate soki ozo nazo mone bien. O mone bien te. En tout cas, c'est là. Si je donne là voilà. Zomona flou, hein? Ok, d'accord. J'aimerais que Régie, bakoki ko sunganga balance lingango na TV à partir à biso a tous en bien organisé, connexion wifi bablo rotuzango barochela ngango na TV ne nazo tchango awa ba fungola ngango na télévision. Merci na Régie na biso. Ok, voilà. On mérite un peu avoir des explications sur cette photo. Bon, à tout le monde, leader Simon Lopele, et puis de l'autre côté, au monde bien. Oui. Attends, je vais mobimba. Ok, bah pousser lui en openza. Oh, Isayot. Oyo. Et puis on a le à gauche, à côté na ozana. Oyo azaki o musicien na azaka musicien na. On a mboka sika 2015. Nazwaka 2015 musicien na. Musicien na ex musicien. Oyo ope musicien na Guinéen ya bima Congo. OK. Ya za mona kitambo Guinéen. Azaka musicien na yo? Ah oui. Mais bango tu ba musique. OK, c'est na est-ce que on a mboka sika? Ah, to betaka na matanga maître Jigoro. Mission na yo o wana lati ba noir. Mission na lati ba noir wana.
Oza na idée comment nani? Comment nani? Yé comment est Dodier? Nani? Dodier. Dodier. Aza reconnu plus ta commune. Dodier kaka na ebité Dodier. Yo biga Dodier? Comment est venu ngona Dodier? OK. Biso to ebe trop na kombo ya fondé na mbonda. Fondé. C'est une photo ba souvenir donc il tourne oyo d'abord. C'est bon tikela biso oyo ingénieur si janonga là. Siko soki yé azaki musicien na o. Dodier yo wana kunat. Dodier. Siko o ezaki production, ezaki nini po bozala bino mibale boye na ba teni moko. Oeza tant na mboka sika 2015. Vena biso moko ya mongo Francis Bokungu Mbisi le boss. Francis Bokungu. Na pese ba mbote bisika. Petangol. Vraiment. Photo auto l'accent na tant toza orchestre mobimba ndo moni bongo. On les appelle 2015, on attend maître Jigoro Chungwa Kufaki. Vraiment. Muta beteli apesa ngambongo caché. Les ara Francis Bokungu. Ndeto ya robeta to lela ravi na terrain Malia. OK. Sikoyo tant Bokungu moni ngai na terrain Malia ndeto betaki abi non, yo fona produire yo concert moko ya munene. Ozomona. OK. Fona produire yo concert moko ya munene, oyo robeta ngo juste na Petrangol to chango na miezi. Donc fais un concert moko pena ya munene, osala ba affiche, to kosomba tennis, to kozoya salle, na ko peso cacher na makambo nyonso to. Oyo robeta biso ka mbunda na Petrangol. OK. Nde to aki ko sala sko idée obos. Idée ya Francis Bokungu abi, omoni ngo zola tabongo. Il faut affiche na yo, osala ngo pe kaka ndenge wana. Ozo comprendre? Sko na be bandeli, tant na yaki mboka sika. OK. Yé Dodier. Oza mpanzi nanga on a latissé ba biloko nanga o. Fondé. Na dit o chanza kombo. Ya fondé na mbonda, fondé na Dodier. A PCP mbote sika zali. Dodier. Yo bina komba Dodier. Mais musicien nanga. Très bien. Yo pose qui fab, oza Fabrice le vrai nom. Mais to bina kombo ya Lopele. C'est Lopele siko eza kombo eza monde entier. Et Lopele mutape sango eza papa chéri Jibem Piana. Eza ba leader a pamba ti. Vous comprenez? OK. Yé kombo na ezaki Mudiandambu. Ba misenyo so bandoya et na orchestre na yo à l'époque. Yo bando sela ba kombo bandoya bandoya la hote. Yé kasiti. Yé kombo na ezaki Mudiandambu. 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 Siko eloko oyo eyaki ko sala ngai ke na pese kombo ya Dodier. Omoni so tozo yemba. Donc to yaka sko na animation. Allez na juste ko na tindike na animation ngasko na kangi spectacle. Kombo ndese na faux spectacle. OK. Yesi ko yotanga yete libenga kombo na Mudianda pona kutaka azo servi masanga na songa mbeli. Mais non bien. Est-ce que na bien yo ka to so la sko vérité. Point ni bino bolinga la vérité te. To linga na biso vérité, mais c'est que la vérité oyo eza ko comme si ko vérité monde ti ko diminuer mutu. Eza ko diminuer te. Eza ko diminuer te. Na pesi ndeko na ye junior mbambote besika zali po ndeko na ye junior ndem ta kotisa ka mboka oyo. Ndeko na junior wana zaki gérant ya bar songe ya mbeli. OK. Ya bando vanda na guichet. Soki client aye kosoma masanga. Le roi barman. Yende Mudiandambu akoya atuni client. Okomela nini? Client bité na komela kuka. Yesi ko Mudiandambu akende pa leki na ye. Aidi sekete mutu wana alobi komela kuka leki na bimisi masanga na madusu wana nde babisaka. Apesi ye. OK. Yes ko ko servir. Sko ngai na pe to kutana ka bongo tonga na mboka sika na tuni siko na mboka bar nini sala ka mo ampleur bar nino ba ministère ba zala ka tout ça ba singa songa mbeli. Sko songa mbeli tango ve mabele lisa kufaki. OK. Ba sala ka matanga ve na songa mbeli. Tango nga na ye na songa mbeli ba yeko présenter nga kolo songa mbeli yebinga. Po atalanga dana ba Itokia. OK. Atalanga dana ba Ndoki Gentil, atalanga dana ba Kabola Bitumba, atalanga na ba concert to beta ya Primis wana ya Stade des Martyrs. Ozo mona bia yo na yebi yo. Ndengo ye awa ide na eza nini. Ngabite mabita aza Afrique du Sud. Ngabite mabita ide ngabma eza il faut na sala flocon na mboka o il faut na beta mbunda. OK. Alobi bo ça va tala instrument yango yo place pe yango. So Mudiandambu o tango yoki kaka ke
yeyo pena mona papa chéri mona mabele lisi yeyo pena yo totale pena ba tefe yeyo nde apusani ah prêtre ndenge ni ngabi bien masa prêtre ndenge ni mais ozo que explication te nazoka très bien awa na osola no clair naza à l'aise pembe eza mission du cœur donc à l'aise c'est mission du cœur hein mission du cœur donc ya motema voilà mudianda musikwa ye ti na tele pa jibe na tele pa mabele lisi na moi pende bosola na mer ngape na saka musicien les musiciens oze colonie na fingi ba yakate bolimbisanga otenga na za muyaka oza muyaka mais floko poko kobeta bité soko la kisinga soko la kisinga ponga na mongo 100% makamba mbonda za makamba biso donc yaza ka mungala te yaza mungala te yaza mungala yaza muyaka yaza pe muyaka ah bon pe naza muyaka mwana ngati siko tanga osola nga bongo ngabite musala mpe mwana sala nga moko ezate musicien na nga ya liboso recruta on recruta na mboka c'est monsieur Mudiandam ozo comprendre nde na tuni yo sani na bite nga ka ndo moni na servi batu ba masanga bo et tout ça nga bisko olala kawa wapi ote na lala ka ana bar nga bite fona lugelo palais fona lugelo mo studio yo moko yekutu koya mais olukela so nga na kota la mboka ona kota na mbongo na ngebele OK nga na kota Angola awa ya kolela te ya koluka kosenga te donc na kota mboka après 2 semaines on yebisa mama leki na nga il faut na zwa palais la kota mboko na $1 pe na utana na ngodi kisasa soyo après na kota sko capital mboka vous comprenez c'est ce qu'il faut to luka ba musicien autant na banda ki lisolongo azalaka na kwanza ignorant na Mudiandambu te OK tango pena na bandaka tango na bandi idéologique mais c'est ça prochain ezaki yet yango na siko tango ça qui production oyo c'est pela qui oui tango sko te tango na c'est bon ça va tu fais to luka ba musicien na zelo pe studio entre tato luka studio akomo ya sko kolala ashenga na palais ayaka déjà kuta de stabilité maki aliaka te nga kolia te na comprendre ka ete olo bongo na sasi ke ya moi ndeti moi contre quel toujours dans la sasi omoni ndeti babiso omoni musicien musicien il faut la trop il faut liaka bien il faut melaka pe miliki trop ozo comprendre siko ye abanda kolinga mna kolia ti ye azaki na biloko ne o abanda kolinga kolia mais to sakana ensemble ezaki nini à l'époque ye ba matiti kakati ye matiti kaka na biloko mobo ezaka pembe bo abanda ko sala ngo se awosala ngo so to find ya biloko moza pembe bo awosala ngo na seringue lokwa mulongo si atie abandi ko penda Vous comprenez? Ce que biloko na banda ko sala ngo ba matiti oyo banda ko leza yimi ba pondu ba matembele ba ya na so ba matiti ngo banda ko benga ngo soki ebeke ezali da soka tiango na mulangi moko ba ozomela ebeke. Vous comprenez? Na je c'était ya so street to utana wanda ba BCBG na opanga na biti musique boete baby so pema il faut mo ba miliki ba maki loko kutana ngo awa saka na ngo ote leader na bando forcer ngabi bon lelo na lobi photo bando luka ba musicien auto banda makambo to banda sko ko luka ba musicien na ye OK donc ndenge to zaki ngai président ye pena cofondateur donc nga fondateur ye cofondateur ba bongo OK voilà to l'occuper orchestre vandi première ndoule auto beta ki photo ali boso boche libiso ah bon na terra malia yo mom to linga ki bolata na eboy siko boye tango Francis Bokunga bi moni ozo mongo tango olingo sala affiche affiche wana il faut zala na moi art na bino na nzoto vraiment ozo comprendre ndingo zo lata il faut okanga affiche mo ya bongo siko na tali so na bina kanga affiche moko ya ngamoko na tana photo etake to bandaki na ye na sina reconnaissance voilà au moins tu viens du fondateur fondateur a wenge zaka vient Didier Masela mais bato ba ko zo makambo zaki papa chéri vient sonner on se comprend tant Didier Masela zu cop alinga tas asala ndeta fiche il faut te rappeler simat na jibe na pena wera so la bina changa moko mabe na odima égoïste na cha jibe na cha pe wera so ndeti ngana na production o na yebse Mudiandambu za o président na pana ya ba benge peka bongo Mudiandambu na tunie kombo na bina kombo na Mudiandambu ngala c'était yo Mudiandambu esimba te Mudiandambu c'est-à-dire na ndenge to yo kilo kombo to alia kaka ndambu
Et carrément yango na otoko yebiso ke kolia na ezaka la pasi. Yazali daso ameli bebe kene wana kolia na ezaka mo pasi. Babilo na pembe batia na seringue wana kolia na ezaka mo pasi. Mais on y a pembe batia na seringue. On a bazolo. Tout à fait. On a balia ka ngoto babinda. Babenda na seringue. OK. Yazali na 3 biloko amelaka. On ngala bande ko mona moko na seringue muke moko na bido babenga ngo beke. Ebela elela la on se comprendre. Na dit c'est yaka parce que ça la affiche on la tandenge ngai pe na lataka bakango photo na chao na affiche photo o so bo chango bozuma bien eza 2015 on tape la date production Frasi Bokongo. OK. Outi ne biloko na ko tete ngabi yo oki moka kolingo za boete ki mundele ba propre belele ko na wengete. OK, merci na réalisation. Super Mbonda, Mabele Lissi, voilà. 2015, voilà. 2015, Domingo, 4e mois. Miezi Petrangola. OK. Dessin on y a voilà. Vous comprenez? OK. Dessin on y a surtout ngande. Nena la tse biloko wana bakangi pe photo. Affiche fait Kobima, na zufie Mabele, na cheye, OK, na che combo orchestre, OK, na che muta à produire biso, mais caché. Maramunionso. Et pas nanga, pas prise. Après c'est nous là on a mélangé bangola. OK. Na mélangé bangola pourquoi? Pourquoi? Yé a comment il a retourné ngai. Président, ils ont nini biso siko to vivre té ngabi non. Musique qui n'a pas boité, il y a ta musique, mon gars n'aime pas la musique. Est-ce que la BCB, j'ai un papa chez vous, caché combien de prémices? Tu n'as pas fait ma belle lycée, banane, ni yo, tout na leader, il y a des faltes de respect, il y a une politesse, il y a musique qui n'a pas boité. On se comprendre? OK. Mais n'endenga mawata on te fait d'indule, yaka, zomo mai. OK. Akabole le pe ba masa po makamutu ekende, chito. Maintenant ce que azaki musicien na yo ningi moi ba polémique ka eloba maka lelo musicien na yo alongwaki na ndenge na ye alongwaki na ndenge ya bien to na ndenge ya mabe prévané lelo déjà abeti pe moi bablo na ye ba œuvre na eza sur le marché ils ont moi succès par rapport ya yom to doza leader na ye to père na ye mais par rapport à père, moi succès sur le marché. En tout cas, bah, on sur le côté ça, il faut qu'on le dise parce qu'ils ont vérité. Moi, si na yo moko, okoko simbete. Kaya ba kri wana ba kri na ngati. Kri wana kri na ngati. Na je biso bien étape nga na uti na ngona musique, ti na pesa ka biloko na ba BCBJ pa ba mabele liso zo pesa ba plan. Ti na mboka o. Biloko na ngati. Ava ba yoka e ba yoka danga na mboko. En plus yé Nandenga mabete na art o aza limité. Ah limité comment? Ah limité peut-être bagoye bae na bar na bango wana kaka. Motile lo bazaka na bar wana. OK. On a bisa ko wana 2015 wana tile lo bazaka wana peut-être bagoye be wana. Parce que ngai ndongo moninga ndeko no bonelonga ki vilain o naza monde entier. Ah bon? Ngai naza sans frontières na Kisasa naza na Afrique du Sud naza na Paris naza partout naza parce que naza lopele. Naza lopele. En plus, aux autres l'ingandeti, au pesa moi lumière moro boy ba comprendre. Non, lumière parce que la nègre pour y peut pas comprendre et ça moi passe. À tous les loginae obimisa mo na grand caractère ba comprendre était sur azana. Mais ngati ndo vana ngala plateau boy. Mokili. Tout le monde comprendre était sur azana, azam musicien. Azam musicien azala boy non tu musicien azala boy te musicien faut dans critère ya ba musicien. Nini ezanga pa na so bo sala osasko ba critère wani zo zanga pa na bon na ndenga mabete na ndenga on critiquer te eloko zo zanga na makambo belé d'ailleurs na za musicien te d'ailleurs non un musicien te musicien il faut en ba critère ya musique locaux là propreté et kontaka yoka nga sikona ndo tangelo propreté et kontaka oteko tia ba état d'esprit mutu na mutachaka ba état d'esprit na ndenge na mais état d'esprit sous ocha et même ba moko mi pena drogueur ke ya ko kwanza nzoto tout ça bilo mo ndengo vous comprenez Dédé aza mutu aza no fixité ebindeni ba boko la rabatute ebindeni ba kadra rabatute stable mais en cadre de orchestre na yeza ah ouais orchestre
wana okese wana kintweni te wana okese kintweni ndeni wana okese te nalingi te tofandela komba mutu moko boye d'accord vraiment et ça liga bien mais par rapport kaka oyebi te eza nango mabe te ntango deya botie boye eza déjà il faut na reconnaître vraiment so na reconnaître te archive c'est faux mais boza makasi na recherche d'accord tala kaka wana esenaka fo biso quoi bomwa teke oyo papa ye mwana Moudiandam. Merci l'artiste Simon Lopele sur ce plateau. Vraiment, ils ont ça la bien, ils ont ça à plaisir. Moi, dernière question pour que tu chutes na biso parce que l'ingénieur si Jandonga l'a signalé déjà TV za radio te nengi za la kaka. Alors, leader Simon Lopele, s'il faut faire critique, tu remarques na nengi mo indego yebeli musique. Et ça na Angola. Ningi baya ba fonctionner na ninga mboka o pourquoi que ça ba musicien ya mboka o reproche na nini bon reproche na koki ko sala na ba artiste so sali reproche no pesipe moi toli bon reproche na sala na ba artiste mboka tango biso to yaka mboka o tango ngala yaka mboka o sika na kutaki ba beta musique ya ofele OK musique mo boy prêtre chelanga instrument kuna OK na beta tango yo beta esprit no ka ba bambangala OK eloko nani onga na kuta na mboka o yango wana ozo comprendre ko tonga na yo na kuta ngo bongo ngabi tout so ifonga na longolango vraiment ozo comprendre tout so ngai fona longolango donc ngai siko ko benga ngai fona bando sala ngo ndenge ba papa chéri ba sala ka na ba vie mabele po biso zaki vie mabele on zo cacher na ba bengi ba téléphone boya musique eza ndemo ba papa chéri cacher bene côté film na côté cacher aller et le rosco na chanza ko dans les débits ya okota nga mboka o yango wana donc musique on fait pas na la betati vraiment na zo le sérieux na comment batika musique au fele quoi normalement batika musique au fele vraiment que on leleli mutu atele instrument batusu baye au futa ba musicien ndeni vraiment yo moko vivre comment mettons au sengi caché super musicien ba comment obundisa bango Ateye moko Moudianda mon orchestre mais oui kasi po ozo fan disate tango o ba otele instrument ba tele instrument fele obeti bazui 5 kwanza ba kabeli yo so yo moko oza o préciser da 5 kwanza na so ba massa o oza na bangwana o pia bango ni ba beta yo nzolele surtout na mboka o ba so yo mto ya na biso Angola Sko koto ba bêtise wana moyele kezate parce que ba massa bazara enveloppe na bango. OK. Ata leonde tozana boso to fide a to na ndule. Na ndule voilà. Si to kabona na ba massa mutu na mutu mwa ya malili na ye. Polo biso musale ye bengi bango baya o musique angolaise ande mona Kinshasa te. Donc ça dit ya Angola batika ndo beta ndule ofele quoi. Batika no musique ndule ofele. En plus na ndenga mabete conseil siko na kopesa ba nduliste. Na comme rabino bobeta na ba orchestre ngote mais bobeta ba biloko ba orchestre ngo. Ça dit ba interprétation les kebele na mboka o. L'interprétation les kebele. Voilà. Ozo comprendre. Ba œuvre na bango mongo eza. Soki mbeti nga naza ko ngaku mabeti na BCBG na pe mutu na interpréter ka pe ba nzemba ba papa c'est comme biso to na ba droit. Yo to interpréter déjà biloko na bino. Ya mona biso yoti. Biso to na ba droit. Vraiment. Mais au moins mutu moko boy azo interpréter nzemba papa chéri eke na ngo pe bien te po ye moko bi question na luke loko na nga moko boy na manifester awa et simba te. Vraiment. Parce que nganda na beta musique na mboka o. Musique on a beta kezaka po na biso ba mongo banzembo tu o fe mabela yembaka banzembo tu o ser lili mongo ayemba son âme repose en paix banzembo tu o ve bokecho yembaka eza banzembo ya mboka na biso vraiment ya mbandaka. Est-ce que vous comprenez? Bongo. Et ça banzembo msu vie mo ka sali mais mingi za banzembo se betama. Vous comprenez? Mais si tu t'appelles Ibodo ya kala déjà. On comprend. Bochobo lila fele na fasoli ka kilomètre kaka tukutula utalo ko famba ola ngata mata moke na boli bala na Ibodo likolo azua na yo gigira boko sikalo boko mama e bana kanga baseke na boma donc eza ba biloko oyo euta na mboka yango moninga na ya nango naza ngaza na fier sur na beta musique na biso. OK. Naza fier o lo balanga te ke asala la musique interprétée. Po eza ya biso. Ya biso. Vraiment. Kaka ko interpréter et ça la bien. Basala ba œuvre na bango. Atanga pende na beta ka bongo. Na ya rasko na kinga. OK. Ce qu'on a tiki pele ba biloko mabeleli si wata grosse bokunda ayebi makambo. Très bien.
abi que surtout yena ba biloko mbonde ba to changer bango fréquence et comme sigo litieke liliete ngana tia lolo toko tia musapi ngala tia musapi na biliete mama toko tia musapi na tia ba biloko nanga ya lolo mubambo lelo kozala nani okozala nani okokita nani ça la crie à l'aise. Très bien. Danse, vraiment, merci. Je pense que le message est passé. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Merci à les boss Alfred Poto na Poto, André Kiakamama, Alfred Poto na Poto, j'insiste, c'est-à-dire tous à la Razalawana pe bando salabia. Vraiment merci na Roger Kumbo Bama, Atala Kibiso et Bandelikino Souka. Il y a pas tout qui a ma lumière de Lemba toujours. Patoukiama, lumière de Lemba. Quand on parle des députés, c'est Fils Ekiala, le député international. Je vous salue, là où vous êtes, député Fils Ekiala et les boss Modogo Visor. Star, merci. Et salut Bisso bien nos aïna Bisso na plateau. Oh, il y a tout plaisir, il y a trop. À chaque fois, tous les gens vous êtes toujours dispo pour nous répondre à l'invitation à Bisso. Caché à Simon Lopez les aura combien? Bon, caché dans la production. Au moins, musique. Na comprendre nde mona diamant. OK. Omoni diamant rose 1 carat, rose 2 carats, 3 carats, 10 carats, oyeba ndenge ni ngotekelango. Parce que musique ezalaka li solo. OK. O solo na bureau, okuta na bureau. Vous comprenez? Ceux qui sont en ayonde titozano à bon relation. Voilà. Sinelinga que l'opel on a besoin de production mo boto sala ngo boto zo ngo. Très bien. Ceux qui na fongo mutema peut-être na koki ko aider idée na yo. Et Nathalie budget non c'est et na gendeni. OK. Mais ça na mutu musu a benga nga bona sendeni amna to sala boye to sala ka boye. Très bien. Et to sala ngo bongo to signer ba contrat makamno su na récupérer ndeti concert to beta lelo. OK. Bo sala ndeni a te biso poto beta po awa na za sans frontières to na beta ka ba mariage. OK. Matanga manifestation, concert normal, ba anniversaire. Vous comprenez? Ba makambo mboka ya gouvernement biso to sala wana. OK. Wana kutu blague te mutela nga ba kopa na to ya la apôtre Abel Maya 13e apôtre. Apôtre Abel Maya. Mutela nga bina ba marché wana ya la rabena vie donc boss na peso ba mbote bisiko za fungola nga mutela. Le seul fantôme qui sourit belle pour les Gabonais pour ba qui sur le plateau. Faut solo et puis ça là est bien. Ben oui les Gabonais, le seul fantôme qui sourit. Le seul fantôme qui sourit wana fina surtout à la banane na mboka o. Parlo du Santos, les guerriers, Mbote, FCC Mobimba, Alvej La Pulga, Papa Monio Koli, et puis Orlando Ngombo, hein, 009, au code du Goumage Foudidou, à Tobe Tanga Karameno Solo, Kakao, Eza TV, Eza Radio T, la Boursa Narakutu Libanga, Vomekutu Libanga, ya TV, Libanga, ya Bar, pour ceux qui le boyete, bah, on voit qu'on les souste quoi. Ça dit, oh, ya TV Zotikala, pour que ça valeur na boulot pour Marambo qui est bien. Au côté on est Marambo Ezali quoi. Leader rapidement moi bateau ba ebio ba lingarayo na bi ke basé belé mais au réduire bango pour ça la paie moi bien. Moi numéro de téléphone bateau ba on a besoin ba bengayo. Ouais tout à fait parce que ndongo lobi na ngai caché na ngeza la ndenge nini na ko dévoiler caché ya musala na niveau télé boyete. Très bien. Donc mingi to sunga bango nde na numéro. À travers numéro a benga a kokutana na bureau Solana bango dans les bons. Il y a les bosses to son numéro pour ça la bien comme ça tout vendre ça indus. Vraiment. Tout ça dans Luanda, Angola. Tout ça juste 00244 923 90 43 68. 0 plus 244 923 90 43 68. On a ce bengi appel normal WhatsApp aux Abisso. Ok, c'est ça au grand complet. Tout ça toujours a beaucoup d'énergie. On sent ça dans Katamboka Oyo. Très bien. Les orchestres ils se comportent bien. Tout ça na siège na biso te répétera chaque vendredi et pas Dieu ministre. Ok. Instrument pe ya biso moko. Makamino se kende bien. Ba otu ba na besoin na biso comme conseil tout ça. Boso la na biso en plus. Tout ça na fête ya milulu ya munene na kati orchestre. Ok. Premièrement non ya ngai moko Kolo Makambu, une année de plus, na bambula o nzamba pesanga. OK. J'espère que Oroyeba, ba programme, ba publicité, donc eza pena eloko eko bouger mboka. Merci. Les deux, OK. Tozo sala sous fête munene non sangisango. OK. 8 ans de carrière na ngana kati Angola. Bandana ya 2015 to 2024. OK. Donc mboko ya mbanga bien. OK. Merci na Angola, merci Luanda.
merci à toutes les provinces et à la Lunda Nord et à la Kwanza Soul. Donc merci na bino parce que ça va mboko ngana leki. Vraiment. Et belé ba yangolo mona moi déplacer exact pour na ko suki ça ko vandisa indusa tonto lumbi chupa la valeur de monnaie ba mbote belé bisikoza Weston Chimfundu ba mbote no mo boss Ambrose Obaka ba mbote na yo Alpha Miala Gypsy Sway na pesio ba mbote bisikoza liya Blaise Kitambala business class ya Gi Kalombo toujours lié Bopo Chalwanda ba mbote no Maumonzo bambote no bisiko zali vraiment na bosanité tous les wenze et soutenanga ya mboka o vraiment Kikolo Skwanza São Paulo Congolaise na bosanité o Jaenda na lingi bino mingi tozala ensemble na bosani soute wenze na biso bateka ba pièce ya car Alpha 5 ya Jani Ilunga Nzambe ya bomba bambote na yo Papi Mangumbu porte-monnaie magique bambote na bisiko zali kitoko ya trop. Merci, vraiment, merci Naba abonné à Mission du Cœur Télévision. Moi, je vous demande de vous abonner massivement sur Mission du Cœur Télévision. Ici, vous ne serez jamais déçus car Miss Girl, l'artiste, fait bien son travail. Merci à mon équipe technique, merci à Sijan Dongala, merci également à la diva, j'ai la diva, merci à Roger Kumbobama, merci leader de Tovandi Buenaplateau, tout ça, il m'a bien. Au monde où les lunettes, les lunettes sont de qualité. Prochainement, si vous avez besoin de sous lunettes, il y a bien sûr que les cafés maman Hortense na Kikolo. Ya solo. Ah, maman Hortense, mon gros maman net na Kikolo. Ok. Écoute que vous garantie donc les lunettes de qualité. Nga ipe na yebiso ka solo une pose sur ma net ya bien wana. Voilà. Faut ya na Kikolo wana. Ok. Romona mana Julia. Ok. Yende makambo romona pe Nathalie Netu. Ok. Yende ki parasco ba madame. Ok. Na pe sans oublier pe na pe si Rosita Miezi bambote bisika zali. Merci maman Hortense mon grosso. En tout cas, ngana bino soki nzamba mizongeli na ete tokuta na po. Awa